Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini Mama Olive Lembe azali kokende toujours koencaisser ba bénédiction na part ya Nzambe, tandis que bato oyo balobi ete bazali koluka kobunda pona mboka, oyo balobi ete bazali kolela pona ba femme violée, oyo balobi bazali kolela pona 8 millions de morts, oyo balobi ete bango nde balingi ba changer mboka Congo na biso po ete to banda kolia 3 fois par jour, bana babanda kokende bakelasi ofele pe misala ezala bato babanda kozwa basalaire na bango chaque mois pe bamakambo ndenge na ndenge. Bato wana bakomi nde kokende koluka ba malédiction. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ete ndenge nini mama Rosalie alobi ete bakon mbata bazali kokende koluka ba malédiction. Bandeko, pendant que tango mama Olive Lembe azali kokende kozwa ba bénédiction epai ya basali ya Nzambe, bakombata bazali ko préférer kokende na ba église pona ko betaka ba pasteur. Bandeko, ngai nazali koyebisa bino mama Rosalie na minito nazali koloba ete il faut boyeba yango bandeko congolais. Oyebi ete bandeko mingi na kati na Congo bakomi na kati na poto awa bakomi na pasi pe mawa na motema. Bato mosusu balobi ete tokanisaki ete bazali kosala liti moko ya malamu, me tokomi komona ete liti na bango babandi kodeborde po bazali koyeba nani oyo bakoki koatake te. Bakomi kotake kaka moto nyonso tu oyo motema na bango soki etindi baatake. Bandeko, na ba pasteur ya bato moyen basala mosala lisusu malamu na poto ezate. Pe baza kobosa na ete tango bango bazali koatake ba église ezalaki mpe na bandimi mosusu to bato mosusu bamekaki balobi tomeka nanu kolanda bakombata oyo tango mosusu bakoloba makambo ya solo, me baye kokomprendre sikoyo ete bazali bana ya kuluna mpenza. Bato oyo bayaki komona ete biso tokei po totia bango poa, bakomi lisusu kokende komenase bapaster na biso, kopanza ba église na biso. Nde bato ebele lelo ndenge tozali koloba boye balingi na bango lisusu kosuivre bakon mbata te, po balobi ete lit na bango bazwa koyeba liti yango ndenge nini modele bazali kosalela yango te. Ndeko, ye okanisi kopekisa pasteur wa uti Congo po ete ateya na poto ekochange nini kuna na Congo? Nde ekoderange pouvoir ya Joseph Kabila? Nde ekotinda ete bakonzi ya poto babakisela Congo badete? Bina moko bomoni makelelo nyonso tu boza kosala, babozoba oyo nyonso boza kosala
bowiti koyoka lobi ya États-Unis awiti koefase dette wana bandeko soki bolandi lisolo na yango malamu ezali dette moko oyo président Kasavubu muto asinyaka bamikanda dette wana yango wana ti lelo emema biso ti na ndenge tokomi boye Dieu merci lelo ba-américain baye koefase yango me bandeko ba bolingo lisolo ya dette oyo nde bokolanda yango malamu epai ya auditeur na biso moko azali mpe kaka kuna na États-Unis akotindela biso message monene oyo akosala tokopase yango bokoyoka badetail mingi oyo akopesa na oyo etali dette wana mpe histoire monene ya makambo ya Congo tokolekisa yango na chaîne ya Radio Zoomel 1000 bokolanda yango ndeko wana avandi bongo na États-Unis mais bokomona tokoprojecte yango ezala lelo ezala lobi tolobi okuna bokolanda yango bokoyoka makambo nini akoloba pona Congo na banzi ete ekofungola bino miso na makambo ebele bandeko babolingo nazongi lisusu na kati na lisolo bandeko na moma oyo mama Olive Lembe azali koluka basali na Nzambe po ete babenisa ye po ete bapesa ye maloba ya solosolo oyo ezali kowuta epai na Nzambe bato oyo baswafe de pouvoir bango bazali koprefere kokende kobeta basali na Nzambe bomoni place malédiction na bango ebandi bandeko oyebi na mokiliko soki ozalaki na bozwi soki lelo ozangi ndima kaka na miso ya bato ke ozangi koyoka soni te kozanga na yo ekomisa o motema likundu te obanda koluka bato mosusu po obetaka bato bandeko tokotalisa bino sikoyo ndenge nini mama Olive Lembe azali kokende kozwa bamapamboli epai ya basali ya Nzambe mosali ya Nzambe monene ya eglise ya Bima alobi bamakambo moko minene mpona mama Olive bandeko bakombata botika makambo zali kosala boza kolekisa lere ya pamba po ete basali ya Nzambe bafungoleli deja Joseph Kabila na mama Olive nzela donc mpona bino ezali mawa mpe pasi ntango bino bozali kokontinue liti na bino ya kobetanga bapaster ya kolukanga bapaster kuluna po ete bainventaka bahistoire ya lokuta ya kokoselanga baninga nde wana bozali komona ete balite na bino nyonso ezali kokota mai mais po tokota na lisolo na biso lisusu malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso baimage ndenge nini mama Olive Lembe awuti kozwa babenediction auprès ya mosali monene ya Nzambe na eglise ya Bima pe bomonaki lobi ndenge totielaki bino ndenge sa zwaki lisusu benediction mosusu kuna epai ya mosali monene pe ya Nzambe ya eglise Kimbangiste na Kamba donc ndenge ezali wana Nzambe asi akangi bisika nyonso tu makelelo nyonso tu bato bazali kosala ezali pamba mais bino lokola bozali komenase basali ya Nzambe lokola bozali kosala batrouble lokola bozwi nanu tante ya kosenga pardon mpona makambo bozali kosala mpona basali ya Nzambe bandeko bozali kaka bato ya libabe na libabe pe tolobi ete kala te bato bakomona ndenge nini bokotelenga na awa pe bato bakokomprendre baje na bino pe nyonso ekobima polele Dieu merci bato ebele oyo bamonaki ndenge nini bakombata bakendeki kosala na baeglise ya Paris kobeta bapaster bato ebele babendani na bango balobi oyo bazali bato ya kolanda te oyo bazali bato moko bazali komema biso nde na ndenge ya kikuluna bato oyo nyonso to oyo bazalaki kosambela baloba ete tomeka nanu kotala eloko bato bakosala tolanda bango baye komona te tozali kosala nde erreur toke kokota nde na masolo ya bakuluna bomoni ndenge Nzambe azali kokonfondre bango na tango oyo nakosenga na papa Botamba tiela biso baimage tomona ndenge nini mama Olive Lembe azali koprofite na babenediction ya Nzambe kanta bakombata
bango bazali kokende nde kosala kikuluna na beglise pasi pe mawa. Papa Botamba tshela biso babilili tolanda yango ebongo bino moko bakongole bo juge ndenge nini bokomona makambo oyo bakombata bazali kosala. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Yango biso toye lelo kasi biso la bino pona koye sa bino ki. Élection bien ça na ko na biso ba comme ça na yango za ba pasteur na mutindo ni pasteur kuna azana kati balongoli avec ko bazala ki wana pa ngo asika sumbo. Donc yango na biso toye to expliquer oya azana besoin ko ka vérité graduer ça dia ba to sa bino CD boyo ka te a ko bino ba so ko sa bino. Ndenge etinda donc il faut comprendre. Bien, un musicien, un serviteur de Dieu, voilà, n'en a bien. Un serviteur de Dieu, oh papa, n'en a bien. Oh, bah, ça, ça, oh, bah, la République démocratique du Congo. Toloba n'a poto à côté à ti. To annoncer qu'il y a aucun serviteur de Dieu. Ils ont l'apôtre, ils ont la pasteur, ils ont la bishop. Aucun serviteur de Dieu dans la République démocratique du Congo. À côté de Awa, quel n'a pas qui a ma serviteur de Dieu n'a pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nassilissa. Aucun serviteur de Dieu. Tolobaki, oya outi na mboka Kinshasa à côté ya te. Condition na biso ezali boye. Ba serviteur de Dieu oyo ba côté ya ezaka ya oyo ya awa. Ba oyo ba Congo. Nasilisa. Ya awa ya France, ya Europe, oyo bazalaka awa. Tozalaka na problème te. Mais tolobaki boye. Oya ko uta na Kinshasa à côté ya te. Boyokaki message wana, mais bosali yango na nko. Atana silisa. Bobengi mukone komane na mukuna. Boye bisiye aya koteya alors que boye baki ke biso to boyaki. Boche séminaire et banda jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tant boye bi ke biso to boyi, il fallait qu'on respecter. Biso to za la dictateur. Mais to pesa biso bino message. Biso elo to e koloba. Boye bisa mukuna bino à dater d'aujourd'hui. Aya koteya te. Ake ya petit, ceux qui aillent à Kéy, va infiltrer la maison comme ça. Ceux qui à Kéy, vont payer cher. Vous faites le lobby. Boyoka, David, Boyoka, David, dans le lobby Boyoka. Bana Miké Baza, Bishop Toza, Babot. Neye bino boa Babot. To lingite, makambo oyo to mosala, Bana Miké Bamona. To éviter à mais quand on marche bien, bino ma serviteur de Dieu, il faut que boyoka autolobi. To imposer bino te metolobi, on va outi na Kinshasa. Oyo toza ko sala, eza pona mboka na biso. Eza pona bolamu na biso nyoso. Boko ka koyeba, oyo toza ko sala ezali lutte pona libération ya mboka na biso. Ndenge ezali, donc oyoka la lisusu mutu te. Alors à partir d'aujourd'hui, on transmettre na ba pasteur nyoso na Europe.
On se comprend. Quand tu Coca-Cola pour un ligne pour se manifester, mon cher. Tu bengi bino lobby, tu sais qu'il a avec la soumana. Tu bengi bino lobby de façon que toi ya tu vas solo. Mais de façon que toi vas solo quand même. Boyo katoyo kana. Bako Sabino teke o résistant patriote ba combattant ba voyou non. Toza ko revendiquer ba droit au boyebi. Voilà. Poto la Sabino. Biso toza ko bima boyoka. Biso toza ko bima na kata sa. Na compléter. Toza ko la Sabino et biso ba compatriote combattant, toza ba voyou te. Tozo bunda on a intérêt na bolamu ya bana na biso lobby. Yango na tolobaki boye. Ba passer ni soto bateka na Kinshasa, batikala kaka na Kinshasa. Faut ba miracle ba kosala. Ba kosala ngo na Kinshasa ko bande ko bazo souffrir kuna, batu baza na passe bazo violame. Miracle na guérison, basala ngo na Congo. Ba passer na biso tozala na bango na poto. Bango mutu ba robana côté ya, poto moni Mathieu ya sika ba passer à Kinshasa ba yana na poto exacté. Le message que pesi yango. OK. Bon, biso totiki sal. Poto la Sabino bonne volonté na biso oyo bazali à Paris bangonde bakote donc nyonso tu oyo ya libanda bakote ya te to sengi na ba résistant nyonso dobima totika ba serviteur de Dieu ya France bango moko bateya merci to fiki ya na biso tout oza bobima sikoyo bana ya matete na quartier Kwenge ya Kwenta Musika bazwaki mobange na visite ya première dame de la République Maman Olive Lembe Kabange oyo ayaki na lupangu oyo Kwenge numéro 57 bis pona kotala mosali monene ya Nzambe Papa Bolia mokonzi ya église ya bima ya monde entier sango etamonaki papa oyo akufi ke aza malade aza na koma botala démenti formel yango oyo tala tango Maman Olive Lembe akotaki na ndaku ndenge apesi mbote mpe Maman Olive ayambi yango na luzitu nyonso oyo esengeli musika mingi te apôtre abandi kosambela botala réflexe ya Maman Olive lokola epai ya bima basambelaka na kitambala na moto asengi kitambala eza kuumela tala likambo asali awa so amazosala makambo oyo na kotala biso bato ya mpasi babola osama moko elege yango te yesu osala nini aye na mobali na ye tala okana ye babodo ye te yesu mokati ya semo yesu mokati ya semo obatela mama na biso osambo ya seko te kotala basi ya betike na bana ya betike opambola ye nde akoti ya ndako opambola ye aoki soni te libala na ekela te liboso kokita Maman Olive akitaki na résidence ya apôtre Bolia awa na matete eningisaki quartier na ndenge ya kosakana te me na suka ya nyonso boyoka tour à tour ndenge Mama Dedel Bolia alobaki mpe ye moko ntoma ya nkolo ndenge nabakisaki maloba oyo eza surprise monene nayebi eloko nini nakozongisa matondi te epa na nkolo na ngai kolapambola papa na biso Joseph Kabila kolapambola Maman Olive eloko nasengi mayele ya likolo ya molimo ekitala kati na bango ete bayeba ndenge nini ya okama mokili kolapambola bango merci mingi nabangi liboso nde kobanga ndenge tozalaki na makambo ya kala makambo ndenge wana ayebisinga Olive ayebi tika likambo naona kama wana mwilinge apasingi mboto likambo ya kukamwa mwana oyo liboso aokenda liboso baboko oyo aokenda liboso bandimi oyo bamonaki Maman Olive Lembe kokota na matete kokoya epai ya apôtre Bolia bazangaki maloba te présence ya Maman Olive place nyonso ye anyataka eningisaka na ndenge ya kosakana te awa
bamama bana mikolo bilenge banzele bajo batelemaki mpona koyamba mama Olive na ndenge elongo bani boyoka bango na mikolo alinga facile. Poza mama ya bana ebele esengo mingi ndenge okanisi mosala nzambe na yo mama lokola tomoni yo na quartier na biso mama tosepeli mingi mama esengo nini eza na biso lelo na quartier kwenge na biso po tomoni yo mama toyoki sango na biso bato maladi ya makolo tolamboli tengu toye kotala yo banda biso tokola tobota bana na biso nano makonzi akomela biso na kati ya kwenge na biso te mama yo ye na kati ya na quartier na biso toza na esengo tala bana ya bima à travers la planète bo bebisa likabo monene te oyo trésor nzambe apesa bino oyo à travers tata oyo alliance entre Jésus-Christ na ye et Salama église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité oyo eba na kombo ya bima ezali ko continuer musala nango normalement pe papa Bolia azali toujours représentant légal ke bana mobulu bim vung kum bim bandeko babolingo bino moko bowuti komona na babilili mpe bino moko bokojuge po ete meme na basali na nzambe bazali koloba yango ete depuis mboka na biso ezala mboka na biso baza komona mbala ya liboso oyo baza komona ete une première dame azali kopusa na pembeni ya basali ya nzambe mpe mosali monene ya nzambe ya eglize ya bima alobi ete azali mwana ya mayele alobi yango malamu alobi ete mama Olive Lembe azali mwana ya mayele mpe nzambe ya kofungolela bango nzela makambo na bango nyonso ekokende liboso bandeko me bino awa boza kotanga kombo ya nzambe kaka bino moko boza kosala lisusu lutte contre nzambe wana bandeko lutte ya bato oyo toza koyeba yango lisusu te ezalaki mpo na Congo ekomi lisusu mpo na Congo te babandaki yo kobeta ba musicien balongwela ba musicien bakomi kobeta babandaki kutu pardon na ba ministre batiki kobeta ba ministre bakoti yo na ba musicien après komaki yo soki oza kolabo bakomi koluka mpo babeta yo bandeko baza koyeba lisusu nani oyo bakoki kokombattre te ti baye kokoma sikoyo ennemi na bango ekomi lisusu bapaster bandeko alors que tango bango bazali koloba ete Joseph Kabila azali ya 8000 km mais totikali komona te eloko bango basali mpona koasire bato ke non bazali mibali ya solo ndenge balobaka kaka kosala makelele awa na bateni bazali kolata bandeko bino bosi bomona bato bazali kolata bateni ya bakomando mais bazali kosalela makelele na mosika mpona kolakisa bino ndenge nini bakataka mbangu ntango bakadogo bayaka bandeko soko otali ndenge basoldat ya Mobutu bapakataka mbangu bandeko lelo bakomi kosala monoko awa na ntango wana ntango baza kopakata bandeko komona komando kotala tolo munene aza kopakata mbangu akimi wana okomona kaka bakadongongo ntango bayaki bakoti mwa bana moko ya mike tobandi kokamwa tolobi bato bapakataki mbangu nzoka te bana oyo ya mike moto bakimisi bango me lelo tala ndenge baza kosalama makelele awa bandeko makelele baza kosala makelele komelaka babiere banini bango bakanisi bateni ya basokoto oyo nde ekobangisa Joseph Kabila to ekobangisa gouvernement ya Congo me wana ezali bozoba bandeko babolingo bino moko bomoni tango bango bazali kokende koluka ba malédiction mama Olive Lembe azali kokende kozwa ba bénédiction na ye po ete mama Olive Lembe ayebeli vision mpe asi a comprendre mama Olive Lembe ayebi ete alobi ete po ete bakende liboso il faut koluka elongi ya nzambe il faut kopusa na pembeni ya basali ya nzambe tala ndenge azali koluka bénédiction mbala ya liboso tomona na mboka na biso une première dame azali kopusa na pembeni ya basali ya nzambe meme mosali monene ya bima alobi yango alobi ete ezali kokamwisa ye po ete mbala ya liboso depuis mboka na biso ebanda amona ete première dame aye kokotela bango na kati ya esika wana
po eta solola na bango po ete asenga pe mapamboli na ye bomoni yango ete tozali koyebisa bino bandeko bino bokotikala kaka bana ya libabe soki bozali kokomprendre te na bino bato bozali kolanda bacombattant bokotikala bana ya libabe bomoni libabe na bino ezali komona na parti ya faux pasteur oyo bozali kobenga soki soi-disant pasteur faux pasteur oyo na kombo ya Epaphrase bomoni pasteur wana botala ndenge fimbu ya Nzambe ebeti ye botala mbala ya liboso ntango yaki koloba makambo ya bamari misamu bomoni ndenge azalaki me botala sikoyo ndenge akomi oyebi ke abeteli na ndenge akosakana te mpo na kolakisa ete fimbu ya Nzambe ezali kolanda ye na nsima papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ngai na koloba kaka ete il faut koyeba yango ete na minute oyo bato oyo bazali deja bato oyo ya libabe. Bazali bato oyo bakomona nzela malamu te po ete babiloko basali Nzambe azali lokola apesi bango mokongo. Parce que kobeta basali ya Nzambe komenase bato na kati na église wana bokomi ko dépasser limite bandeko to bandaki komona yango même na tango ya deuxième république ezalaki komona soki Mobutu aye même une église Notre-Dame avant kota ezalaka déjà sa pesi liste na ye na ba nombre ya ba soldats ya ba garde na ye o ba kota na église po eza église eza lié moko ba sakanaka na yango pamba te. Mais tala bato oyo bakomi kolinga kobimisela Nzambe bapake bandeko bomoni bino moko après lobi bokoloba nini ke Joseph Kabila a truqué ba élection ok Nzambe azali kopambola ye tolobaki yango tala ba élection yoko ekozala penza komona mutu mususu ko ok penza na esprit ya mabe okomi kombo candidat moko boy tango za okendo kotsa na irne Nzamba bongoli yango Joseph Kabila kabange. Après quoi, kasi na foto kina ozoyemba teke ba malédiction na bino ebandi awa. Ezali pasi pe mawa. Bandeko babolingo. Tozali koyebisa na bino ete boyeba yango. Bato oyo babengi na kombo ya bakon mbatan. Bino moko siko bo juger bango bandeko. Bino siko bato oyo bozalaki na église. Oyo bolobaki atocha bakon mbata po nini tokende ko telemela bango na makambo ya musique. Boke ko telemela bango. Mais pour moi, la récompense va faire si bino. Lelo ba komi ko kende lisusu ko beta ba pasteur na bino. Bino ba soutenir ki bango. Ba komi ko kende ko beta ba pasteur na bino. Alors, bango ba komi ko considérer ba pasteur nyo surtout bato ya lokuta. Boye bisa biso siko bino. Bo banda ko kende osambela po ba kombata déjà ba komi ko imposer bino bato église. Bino bo kanise sukela gi na ba musicien. Mais bo moni ba komi ko kende ko beta même ba pasteur. Déjà en France, togi déjà ba beta qui soki 4 pasteurs. Bandeko. Tozo ebisa na bino, tala ndenge bato musu ba milukela malédiction. Ndeko, yom to tikali kaka na koloba ete, ba pasteur wana bazaba escroc. Mais bino pe bozaba escroc. Ba mbongo ya bato ekotaka na ba radio na bino, o ba pesaka ba mbongo pona ko pesa ba don. Ba mbongo wana kendeke wapi? To betaki lo seba ndenge nini ba mbongo mususu boza ko escroquer batu o eza ko ya kuna na Bruxelles na bureau munene ya Paris ko eza na Bruxelles o tolobaki nani yanga telemi po akende ko tuna mais tolobaki ete Nzambe ako confondre bino Nzambe ako bimisa bino kalate vraiment maman Olive Lembe Nzambe apambola ye pe to sengi ete ndenga sa comprendre ndenga yebi ete Nzambe nde moto apesaka bisika nyonso azali kotyaba matambi na ye Nzambe abakisela ye bango ba multiple ya ba bénédiction pe toyebi ete bénédiction na bango ekomema bango tina ba élection 2011 okomona ete tango bakozwa na ba élection ekopesa même bato mosusu kipeleke so bazali ba comprendre nanu te ke balukaka bénédiction pa Nzambe okomona bakobanda kokosa nini ono ba tricher mais lokola maman Olive Lembe sa comprendre tala ndenge ba porte esi efungwami soki Nzambe sa fungweleli yo ba porte nani akokanga yango ba combattant est-ce que ba combattant baza na pouvoir Ngwanda est-ce que Ngwanda za na pouvoir to nani
parce que balobi ete eloko nzamba simbi na maboko yo moto na mokilo koko botola yango po ete na minute oyo mama Olive Lembe pe na papa Joseph Kabila nzambe asimbi bango na loboko. Alors tokotala siko yo nani moto na mokili okoloba ete nakende kolobungola bango na kati na maboko na nzambe ezali pasi pe mawa. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Ndenge ezali wana bandeko babolingo boyi bakayango ete mama Olive Lembe asi à comprendre sekele ya nzambe tango azali kokende koankese ba bénédiction bango bana ya kulu na koto yo bango bazali koluka nde malédiction kokende kobetaka ba pasteur kokende kosala n'importe quoi ndeko nani ayebisi yo ke pasteur nyonso to azali na poto awa azali kaka moto ya lokuta azali kaka moyibi nani ayebisi yo bongo yo yebi bato boni po bazali na poto ba pasteur wana ba bondela po na bango makambo na bango pe fungwama bino boyebi teke ba pasteur lelo boza ko incriminer ko lakisa ba mosapi boyebi teke bazali pe bato yo nzambe apesaka message kati na bango pe tango bazali kote ya bato bazali komona solution na makambo na bango ndeko il faut koyeba yango ete kolingaka kobimisela nzambe bapakete parce que ozali rien. Maman Olive Lembe une première dame oyo azali na bamapinga na ye mpe azali kokomande salabo bazali kotosa mais tala à comprendre vraie face to vraie vérité na likati na liloba na nzambe bomoni ndenge azali komikitisa azali kokende ti epai ya basali na nzambe mpo na koluka mapamboli ebongo yo ye moto tozali no kaka na poto awa oyo tozoluka vie ye moto ozali awa oyo ntango mosusu batekele awa lopangu kuna na Congo olukaka ndenge nini ozwa mbongo mpo ozongisa oyebaka te toyebisi na yo ndeko kitisa mapeka wana ozali komatisa ezali na ntina te po ete nzambe azali nzambe nzambe basakanaka na ye te nzambe azali likolo na nyonso bandeko tango yo ozali kobimisela nzambe bapake omoni teke ezali mao bandeko meme na bateni na bango oyo ya basokoto oyo balataka bakomi koze meme kokende ti kokota nango na kati na baeglise bandeko tala ndenge bato mosusu bamilukelaka bamalédiction na vie na bango après lobi bakomi kokende kokanga o noko ndoki o tata mwasi ndoki nzoka nde ndoki kaka ye moko amiloki omonaka bato mosusu aya poto kala vie ezochange te ntango amoni bamosusu baza koya sika makambo eza kochange akomi motema likunia na bato wana omoni bino moko bozali koluka nde bamalédiction bandeko babolingo tosengi na bino ete bino moko bojuge boyeba comportement ya bakombatan oyo bazali kosala ana poto makambo oyo bazali kosala batiki kobundisa bato oyo bango babandaki kobundisa bamusicien bakomi sikoyo kobundisa bapaster kokotela bango meme na kati ya eglise kobeta bapaster eske bandeko wana nde ezali bénédiction bango bazali kosenga ete nzambe apambola bango eske papa Simon Kimbangu atindaka bato na violence po ete bakende kokota na baeglise babetaka bapaster na ntango azalaki na bomoi eske papa Simon Kimbangu azalaka ete soki bamoni groupe ya bato bazali kokende kosala trouble ala azwi foto na ye pesi alebi alebosimba foto na nga mpo botambolaka na yango mpo ete bokende kosala trouble na bino na kombo na nga papa Simon Kimbangu eske asalaki yango bandeko bokomi koutilize kombo ya papa Simon Kimbangu na makambo ya soni lelo na bamindele bakomi kotuna yango ye papa Simon Kimbangu yango azalaka mutu ya violence mpo na soni oyo bozali koyokisa papa Simon bozali koyokisa bakimbangiste na bakomportement na bino ya salite lelo kombo ya papa Simon Kimbangu ekomi kombo moko ya kosakanela ezali pasi pe mawa me bakimbangiste pe bazali kosepela na eloko wana te bokomona kala te
bakosala émission ya monene oyo bakoloba ete ndenge nini bino bozali kosala bakikuluna na bino na poto mpona koitilizaka nkombo ya Papa Simon Kimbangu mpe bazali kokebisa surtout bokechu dernier monoko supu bokoyoka makambo nini oyo bango bakoloba na nkombo ya bokechu dernier monoko supu balobi ete soki azali kosangana na nkombo ya Papa Simon Kimbangu na bafoto bango basimbanga ekozala moto mosusu asimbi foto ya Papa Simon Kimbangu na kabozoba na bango bazali kokende kosala mpe moto epeli maboko na ye nyonso eziki wana nde ezali maloba ya bakimbangise balobi po ete balobi bango balingi teke moto asakana na nkombo ya Papa Simon Kimbangu mpo oyo ete bino bozali kosala na poto balobi ete ezali bakomedi na nkombo ya Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu balobi azalaka comédien te azalaka aventurier neti bino te alors botika kokotisa nkombo ya Papa Simon Kimbangu na bozoba na makambo na bino ya salite ya bonyama kala te bakimbangise bakolobela bino mpe bokomona yango na babilili. Merci beaucoup bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana mpona kopesa bino basango bino moko bokojuge mpe bokoyeba esika nini bakon mbata oyo bazali kolinga komema bino mpo ete bokomprendre lit na bango bazali kosala yango ezali ya solo to ezali na kati na esprit ya nzala ya poto to ya kozanga mosolo na poto to ndenge bazali kokatela bango bamai na poto bafacture etondi kanda wana babalusi yango na nkombo ya liti ya Congo mpo ete ndenge poto yango mpe ekomi pasi na ndenge bamakambo ekomi kosala bamosusu ndenge bazali wana bafacture oyo elekeli bango bazali koyeba nini bango kosala te yango ete komisi bango na kati ya kirebellion. Eske Joseph Kabila moto ayebisaki yo te okota baniongo na poto? Joseph Kabila moto ayebisaki yo te ofutaka bafacture te? Joseph Kabila nde moto ayebisaki yo te okendeke kobetaka bapaster na église kuna na awa na poto? Joseph Kabila nde moto alobaki na yo te osalaka bamakambo ya kikuluna na poto? Ndeko Nzambe akopesa yo lifuta na yo me yebaka okozonga maboko pamba to bokozonga maboko pamba Frère Egola ayembaka na tina bandeko babolingo bozalaka na bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.